ya Didier Lacoste neti yekuto azonga profiter yekuto amona ke ba pekisa ne pour profiter ki mante obeta nani Lacoste le bien Didier kasi ko bamso banga ba profiter na ngote même pe bato tous les Stade de France à Paris en 2026 et 2025 déjà là tous les langues ba profiter ni yoante bo tcha badet na Stade de France au pesa pe message à est et ça la bien boki ma de profiter que na beta te obeta ba mise be ba mona occasion ouais ba sali bien na te ka billet te ba profiter ba kiminga et ça occasion de ba pekisa ba concert pour na vana zo raison exacte faire au bêta fali au bêta est-ce que de France au bêta héritier il faut bêta il faut bêta en bêta en passant les messages à est il bisa tu vois na mboka ni ministre abiki na boka da salaire na botina ba Soudan na guerre tu vois na mboka to moni docteur to pasteur mo abi otia mabonza to otina na guerre na monto mona te mais to mona ka ba mission wana qui a bêta concerné tout monde fallait moi bêti concerné mawato fait bêti concerné hérité ou raji beni bakati ba nini na bombongo ekena est mais bato tika ne bas compter ba activité bon ils en des bango ils en des biso tout kanga ba makambutu hein to kanga makambutu et que soki tu na guerre ba epekisi ba tout ba msusu ba sala makamsu non ba tu pe ba na droit ba sala misala bango o ele saka bana bango parce que guerre on ko taper na ba famille na bango crise peut-être qui a sala te bana ba olian ba pe ba congolais vous avez fait na moment de guerre qui visiter salle na tchango entre parenthèses pour une bouteille à faire guerre pe bandi le lot malembe guerre na Congo et bandi le lot guerre na Congo et banda kala pe en plus je suis moi ba jour ele ki na moment ka guerre makambo nge bandaki ezaki na mission oya kenaki na tapis rouge akena kanga ba photo so na cérémonie mona ba daju pour une bouteille guerre te wana aza ordre oui tout le monde m'a dit na début ngana bana mina kombo affaire oza kombo moko beni na ko bana ba kombo moko n'importe quoi. OK, c'est ça non na moment que tu as na misa ki na ba tapis rouge pour ne bolima communauté. Pour ne besoin protéger les balles. Libala nini? On a besoin de protéger Libala. Libala ya nani? Communauté mais pourquoi faire? Asali kaka eloko même président de la République a sala. Libala non ya kasi. Faire asala eloko président de la République a sala qui a joué salle à la conférence toi ça la meeting yango faire asali. Faire ailleurs qui n'est jamais na. A gagner ça la visite. A loi qui yango pas passer message à est. Yebi ça. A loi qui ça la pas passer message. Yebi ça. En maison et ça ça la bête prochainement. Non, après c'est date de faire. Est-ce que relation il y a président Marco et France na artiste congolais fali pour pas aigle et déranger bino ba golo et déranger na nini papa so yo aussi lobby peut-être bon peut-être faire des bala na yo aussi lobby so so mise moi bala ta bali to yo mutu ma passe les balles les allusions pas molé déranger raté papa so moi so se pelle pas moi muninga de yo pour pendant ma pas donc président Marco bala congolais ils ont ba détoquer na mais réponse na moi mutu yo nga lobi ke lipamboli ba nyongela ngote ah lipamboli nde ya fali pour pendant ba nyongela ngote donc to mona ngo normal ba tout normal normal par rapport à quoi vivre quoi battre nyonso te mundo mtana ndinga vivre ndé mais makambo ngana mona ngo na négatif to na positif et changer le côté non biso to yebi ke no baza ba ami normal ba onza masali sindo ka boleza te ngana na force wana tina mona ka bien na pesa. À toi, Seigneur, à tout honneur, salut chers internautes et salut à tous les abonnés de Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus TV RDC officiel. Merci na confiance et fidélité Bopé Sarabiso et puis merci na confiance Bopé Saranga, votre humble serviteur Lebrun Kigoma. Merci encore à la maman des enfants, maman Yabana, maman Oyo Aebaka Pasi Yabana Naye. À résoudre un bala moko bela dinganga la patrona merci nayo merci vraiment na maître Serge Lukemba donc nazomona bela dinganga bala moko nazomona Serge Lukemba merci nayo et puis merci encore na Blaise Malanda Showbez merci nayo. En tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et puis merci à Montréal, na caméra, petit 3 fois, Aza 3 fois, Soster, Koeba Moussala, et ça là vraiment bien. L'actualité nous oblige, l'actualité nous oblige. Toebi ke tozo kabola pasi na bande on a biso ya est. Tozo kabola pasi vraiment, on est ensemble.
bandeko biso est vraiment on est ensemble malgré ekoleka ezam pépé ekoleka nango vraiment merci mais l'actualité nous oblige nazanga moko na plateau nazana moko ya bagoloa oyo toyebi na kombo ya Chouchou de Gaulois to partager na ye par rapport ya actualité ya papa Hervé oyo eza na internet oyo tomona ki visite na ye na salle na Belgique oyo akobeta la awa ba moi oyo ya et puis tomona ki aza nominé na Araro ambassadeur world donc tout le monde qui le seul musicien en Afrique centrale oza nominé wana c'est papa Hervé Fer Char de Poule dango na demande na bino ba abonné na biso na lobaki na kozalanga moko na meka kosolo na Chouchou de Gaulois oza communicateur ya papa Hervé oyo bomesana kana ye partout na ba différentes chaînes de oyo na Vision Plus TV RDC officiel to meka ki pe ko lukae to solo ene moi muke Montréal ceux qui ont vraiment même langage Zoelanga invité na ngai to meka kosola na ye Chouchou de Gaulois. Bonjour. Ouais, bonjour le Boy Goma. Bonjour ba tout banda biso partout dans le monde. Na PSP mote na mère na ngai Bella Dinganga ça fait longtemps quoi. Et ça n'a pas plaisir à olega sous na chaîne biso kitoko Vision Maman sociale Bella Dinganga. Donc PSP ba mote depuis London. Ba mote na yem na PSP ba mote na ba abonné sur la chaîne kitoko. C'est ma première fois na lega te na lega mais ça fait longtemps. Ouais ça na lega on a souhaité ba bona na bango ba merveille na bango ba ramono so bien. La PSP mote na bagoloa c'est ba nyonso balinga papa Hervé ba mote na bino na biki na minute to sur la wa lever Sam Kuku ya mama Kuku aza branché depuis Londres pe azolanda biso sans oublier les selve qui me reste balobi Pharaon Amadza depuis les États-Unis donc plus un na peso ba mote na PSP mote na Frida Boulou moi Nzambe na Brazzaville sans oublier sœur nanga Yvonne mère ya Baluli na PSP ba mote na Forgero wana mère ya Baluli ba mote na ye kaka ne na lobara on est là donc toza na moment qui toujours les kanango na Congo na biso ba moment ya ba guerre mambo belé mais heureusement malgré ba guerre malgré ba mbonge to les kanango mais on dirait nzamba ba ki to les kana moment oyo atitima ki acha misa wa faire gola o à chaque fois azonga so ba de stress to bi ke to na bituma mais soki mo nzemba faire ki mo dynastie et ça la moi consoler mitema na biso merci na les padres merci na ba tout oyo bazo soutenir Goma ba mission tout baza derrière Goma donc et ça la bien quoi. OK, merci vraiment ezo ça la bien ngapé na pesi sous merci na Nana Lukuji copine ya Claudine Bolenge Nana Lukuji copine ya Claudine Bolenge et puis na maître Zodolo donc bambote na bino yango na maître Zodolo vraiment tokoti maman na ba question na biso boni na nusango ya papa Hervé. Ouais, ça on les pas de raison nango calme les pas de raza bien les pas de raza kitoko les pas de na micho tout est calé quoi. Par rapport à la situation de Zanango, calé, je pense que déjà belé na année malheureusement la situation tout côté nango babi ceux qui bande il faut les longo bateau bazoku fato bateau baza il y a des Gaulois au pays balandaka papa au bazana moment de difficulté et ça la bien que moment bandona so ba Gaulois to ba Congolais bana moment ya passe faire Gaulois ACP ça ba Gaulois mususu ouais comme contre et on mona minute to ça dans situation mboka non ça calé je pense que après mpepo après ba mbongo parce que bitumo to ebi na gagnaka to ebi to na phare de ça makasi to na armée ya makasi to ebi ke suka to gagner kimé kota na mboka après ba activité et kozonga nango comme il se doit donc c'est un peu ça quoi faire Gaulois azana titi nde lo roi ba konso bazana ngo titi ozana na micho o nga azana ngo o pefere azana donc yo mo ba moment to le kana ngo quoi mais Chouchou de Gaulois et ozo ba attitude o papa Hervé Fer Char de Poule je salais à passer place à Zali en Europe azana ngo mais comment na moment o ba tu ça la passe mais ya sala qui visite na nini na salle wana pour na visiter na place o non ba congolais bazole la nenga est kuna na Goma bandi kuna biso ba congolais ba kufi mais to mona qui a sali visite na salle ba image za publié na plateforme et tout. Pourquoi pas na moment toza na guerre ba noso ba na passe yo zo sa musano avec journaliste. Pourquoi ka fait comme non ngai ya la biga c'était malembe ngai na za nganga question za nga réponse ça yo pas na question te na yo comment tu nga ce question bozo kuna ne faire na moment ya guerre ke ko visiter salle na tchango entre parenthèse point botelika ya faire guerre pe bandi lelo malembe guerre na Congo e bandi lelo te guerre na Congo e banda kala pe en plus ceux de suivre moi ba jouer les qui na moment ka guerre makambo nge bandaki ezaki na mission oya kenaki na tapis rouge akena okanga ba photo so na cérémonie mona ba daju pone botinaka rigueur te wana aza ordre wana yaza ordre oui tout le monde m'a dit kombo na lobité
na début ngana bana mina kombo affaire oza kombo moko beni na ko bana ba kombo moko n'importe quoi. OK, c'est ça non na moment que tu as na misa qui na ba tapis rouge pour ne boluma communauté. Pour ne besoin protéger les balles. Libala nini? On a besoin de protéger Libala. Libala ya nani? Mais pourquoi faire? Asali kaka eloko même président de la République asala. Libala non ya kasi. Faire asala eloko président de la République asala ke a jouer salle asala conférence toi asala meeting yango faire asali faire aya ke ya gérer na wana. A gagné asala visite. A loi ki yango pour passer un message à est. Yebisa ko. A loi ki sala pas passer message. Yebisa ko. Mais ça sala obeta prochainement. Non, après c'est date de faire obeta ya gérer na terre. Non date pesa mita. Akena ko loi akena ki loi ki sali wana pesa message ya bato est. Mais ouais bato bazali na kati wana. Ya wana lobi ka cité. Oh, akena ko s'adresser na public ya bengi ba journaliste pas s'adresser na nation. À s'adresser à la nation. Ma connaître ma collègue faire na gérer message ni apesi. Apesi ba message autre ya conseil, autre betabou. Non, ezaki visite. Na bi apesi message ya mettons muto ke na visiter salle et que na pesa date. Ezaki to beta jour beto su ya gérer na ngoyo ezaki bino déjà ba date la bino ya suna si parce que ça ngo na fa na tena boite elongo ya wana. Na fa non na ningo bige bo traiter faire rigueur qui est que la salle fait que notre la salle fait akena ko louer un jarena pour passer un message ya est wana yo mto apprendre nga sikoyo na ba abonné ba hôtel la biso répondre na commentaire na lobi so yo yebi que message au faire akena na un jarena zaki ni mais message oyo eza message akendaki visite na salle wa robeta prochainement et puis apesi message ya STT congolais na image na oyo zo kanisa to ndimela nini non o nga na kanisa te eza oyo biso tout omoni so akendaki un jarena yo tala video yango yebisanga loko ni alobi na un jarena wana andeur mambo est alobi kaka ni STP apesi population ni conseil to piété c'est tout message soki eza message ya kopesa congolais po baza na ST to ba congolais baza na capitale na biso Congo RDC Kinshasa est-ce que akosala même na ndako na ete fa na salwa ba pesa kutu ba pesa yo kama lembe faire Charles pour la kendeki ma visite so nanga mbata journaliste to ba tu nanga question comme débat oh ebonga na ngam na yambi kasi tika ngozo tu na ba question na répondre mais oui non tiko ko lobby débat sali wan to pesa ngo ba valeur ko sanksi ba poto sepila to louer moi pas misa louer ça la bête concert ba to c'est parce que so il fait la salle moi louer ça louer na pas pesa message ba to est ça mabe il fallait que bino ba sali wana il faut est-ce que maman ba na pas perdre moi ça si za si non te mais so peut-être on dépend na nga monique artiste te makona et genre na on nga na moni au moins que contredire na monique a tengi ba journaliste les seuls ko lobby a pesi force na ba to STP en plus a déclaré que na ba moment OK to so passer nango il fallait chaîne internationale et l'exaba chanson moko patriotique et là faire lobby mais mo yemba chanson patriotique c'est ça non ya kasi bino na loba na bato ke ba bige faire gola na moment ya guerre a na ingérer non a ki a louer ngo pas sa message ça m'a bête pourquoi pas au moins à louer ça lona IEG arena oui pour passer sa message et bon so to moni lobby ya yo beta na IEG wana comme so mangam so louer pour na concert lobby so moni faire louer so moni bato batala biso balega biso na mayele moni bato batala ba téléspectateur batala biso ba abonné na biso balega biso na mayele moni mambolo ba keba lobby ekokanga yo yango te kanga na bien ça c'est oyo botango na mitina mine zaki pona ko pesa message faire louer ça wana pas pesa message eleki ekomaki pe message après prendre so comique tant lobby que il faut ba chanson patriotique na moment eleka na RTN7 l'autre na RTN7 bande kona biso est pamba pamba nzemba wera papa message ekomiti so mon lobby fait gola esu ingérer c'est ka na une version concert amour que la micho calme mais pe en plus et ça peut m'embêter so faire gola ekota ingérer na pas pesa abeta concert na moment oyo et ça la peine c'est là on pas repérer sur message na communauté internationale parce que bino bona ke boko na sous est on lelo oh faire gola avant no marambo esala mazade na sous est depuis na francophonie ba mise na bino o bomona baza danger ba onde bazaka so ba international ba baba comme na bango baba na francophonie ba nzembo ya koyembisa public na ba nzembo esengoti mais faire gola OK na to ba no passer na moment à l'époque moment où on a passé mais faire gola talate a beta nzembo est a pesa message na communauté internationale wana ba c'est nini yana bit to mona bill pardon mona nani to mona bill aigle francophonie mona aigle yusu ngoteng ça ba zo gravise ba komone boné mais il fallait pas aigle na mona kaye aigle to mona oui règle to mona aigle te aigle na mona kaye tirana avancer avancer to peut ouais maman mboka OK avancer OK to mona ba mise on a moment OK chouchou de golo parce que ba kwa ka guerre bandis guerre est go mara eza ko moda ba rutu kuna ba guerre eza ba beni banini so ba mise na bino c'est ba guerre eza kuna mise no ba beta ba parler bo kumisa ba beto beta ba rena osaka na ba rena mais abo na guerre eza kuna de pour le ba na moment que guerre eza vendre mais na moment wana faire gola mais ouais na moment on a fait gola qui pata kena na francophonie abana na nzembo bo traiter ka ba mission bino ba traiter ke na ba fanatique na bango oh
banze mama ba mise na biso to mise ba congolais ngana za au milieu du village ngasi le bombe no loba te te loba ko o mais na moni ke mo ngobima bo fona zong sauti ba fanatique ba mise na o fera ba kana banze mama est-ce ba te ke fera matongo parce que ba guerre ezalai babo sana rat mais fait quoi mdima matana francophonie amona que essayer de passer un message yango na s'adresser na communauté internationale que bozo boma biso atiki wana ta ko pesa akia se pesa ba gola na Didas Arena abandi toujours na banzembo patriotique poni alaxada soucia banaka la bino bo alaxane soucia ngo lelo fait ko la badi na mawana biso banani ngana za ko na bango na ya ka faso ko ngala merci zo bon fait ko la bana démarche wana kala na mo ke bino bo mema batango pe na kina na pesa bo pesa ba un message que bozo mombando na biso bo sa baneko so mabe me bo kena ko message ba on a fait ou bien on a fait ou message ba masanga ou bien on a prédote na bandal mais faire rigola qui pas bloc wala fait so happy na bandal fait ni na lobité na pour ça tanga ko ba douter ba to na ba comprendre te ba comprendre les sel batu wana o bazwa batu wana les sel ba mission bazwa batu wana ki ba keno message ba on a fait un moment peka ke to bo mila masanga na bandal mais to mona ra ndeka ra présent na pour ça peut exprimer mais oui il est loba na haute na moment que guerre ezalaki misazo mesa président masana bandel kuna boya ko lobana teke to na moment ya guerre ya na bité ya bité boya ko lobana teke bo mesa mutu masana kuna to na moment ya guerre bo mona misia wana soit des fiancés toi des misia danger a pesa ta message pas président wana ke ndenge faire ça la kango na ba mboka na ba même na ba communauté internationale faire ça la ya ça la ce que tenir regarder ce qu'on fait go la aniati makona louer bana est ING Arena pour passer un message moro ya encouragement ba faire dessin na biso pour tenir regarder à quelque visiter pour la nité ce qu'on a moment au biso to ko mamela biloko bololo to mais sous secret lo SP sabat biloko bololo na biso to ko mamela biloko bololo biloko bololo ezana bango biloko bololo bien vous pensez que ceux qui ba mission musu bakina ba date na moment oyo parce que les londe ba producteur ba kimi bango yo so bakina ba date banga ba nilango pour pas tu vas jamais na souci ba na est jamais non ba date ezali jamais éviter na prendre yo déjà le 15 le 15 février ouais rançon je parle ya na lo ba kuma et puis toza pe na date tozo zela ya Stade de France ya fali pour pas aigle na ba fanatique toza la date à Didier Lacoste na lo ba fanatique ba mission o ba tenir faire rigueur pour so taliba to ba te faire rigueur office les gens warrior banani ça bande na so balongwa maele na mutu ba tsango na sime za bango est-ce que nabi c'est ça non c'est ça comprendre pani ba yike biso na micho ba polité ba kimiso na ba date té ya on te tenir faire rigueur pour tiate oui faire quoi ko biso to lingu na moment ba mission ba beta ba passer message pas mission ba beta ba passer message surtout mission va faire le casser beta té point parce que faire quoi même ça qui ba moment té a passer toujours message à est partout que na bino boya ça qui souci ne kana ka pona goma fait déjà ton amuna de beni ba obunisa biso ba mboka ba masisi fait des adeno saka asa le seul misa emela FRDC ayemba oui mais to mona ba action moko ya ba action visibilité o to mona ndiye aigle fali pour atinda ba ambulance na Goma na est kuna kenda kambo esala mara fondation F victime kenda kuna mais non to mona ta geste mo ya faire égolaté jusqu'à présent à pas banzembo so moni a fait je pense que mona a fali kasi yango on est innocent ite ngalo ba ne non to koza biso so to za pervers na mona te za ko so ka aider faire ko mona ke fala sala pesi ba loso pesi nini amoni ki abatu ba okina na toala egoleka ngana pesa bango eloko ekotika asa oui asala ba evre ezali so fala sali un faire ko sala lo afalite donc fala ko sala ko affaire bana est kuna ba inosa ba tonga ba ndeko so esa tonga ba maison ba maison préfabriquée inosa sala tonga nini ba maison préfabriquée tonga bon na bité oza courant de atongela bango baza bandeko problème ezali ke na moment que faut tenir rigueur te ya batu boye so même tel fait na ING Arena wana omaka va banda s'excuser na peuple congolais a s'excuser sengi ba pour la simplicité à bongo mais na moment faire ça la bongo botalité que na moment peut na mission mongo azaki na ba tapis rouge kuna zo yengaka zo kanga ba photo azo sepa wana botala gete wana ezali de invitation moko avant déjà makambo mpona oyebi so mpe même ING Arena fero ezalaki tobetango le 7 décembre année passée oyebi oyo ezalaka retiré par rapport à basituation tokutana na festigola ozeba mais fero la ndimi aperde même mbongo asala boye areporte asala boye mais andima ya koluwe sale moko ya monene ya bongo pour apesa message ya bon moi je pense que essentiel eza message elekaki il faut to comprendre que Congolais ça atalaka toujours côté négatif côté positif atalaka te atete ke amoni oui côté négatif c'est là bango ezaki fero la na ING Arena na moment wana guerre so est baza pas appena courage lobake malgré ki na moment na ING Arena ma pesi message mon oh lelo peut-être après faire kopesa message wana je crois que to récupérer quelques peu tandi ya Goma ezaki récupérer
Le message il y a fait. Le message a fait un salaire qui est ça parmi. Je suis moi. Selon réalité. Selon réalité. Selon réalité. C'est que faire rigoler, il fallait tenir compte à qui goma. Non, faire rigoler ça des affaires de ce musicalement. Faire rigoler ça pour tenir, ne pose à mon dougité. Mais maman faire ça les a déjà au ça banguna. Papa koleka ko manière mo kana ba France ko yemba ba chanson patriotique bon. Mais to moni be malembe. Oui ba mise belemboni ba embela est. On tient malembe na mission na. On a l'obité na ndenga excusez. C'est ma façon d'être. Oui ba mise belemboni ba embela est. Je crois qu'il fallait embela est. Oui ba embela est ba mise belembele. Yebisa ba mise ko ba concert nini. Omoni ya ko folo mi da embeli est. Le boy yebisa concert nini ya fali. Ya Europe. Wa yemba nzimbo est. Bon, ça reste à vérifier. Hein? Exact. Non, peut-être ils ont pour protéger. Et si quand Tankou Bimaga, non, quand tu as détaillé, pardon. Oh, mais sur le lien comme émission de 18 ans à côté. Ah, donc, Takouzou va abonner dans la chaîne Plus TV RDC officiel. Ce boy Takouz beaucoup moins. babangaki batongo oyo baza parmi bato bazotrike biso nakoya naloba na bango en face boete mais faire rigola bangaka eloko ata yaka devant na mboka Macron ayembi bandeko na bi aodénoncer soki oyebisanga faire rigola na bandeko so babunda na Goma kuna différence nyeza faire rigola aza faire dessin musicalement aotake bango na maloba yana lobi te malembe aotake bango na maloba ndenge mpe kuna ba FARDC bazotake mpe banguna na mandoki faire rigola aza faire dessin musicalement à risque kaka na peso exemple na francophone devant bango tout na ba chaîne internationale ezoleka mais faire rigola yambi azodénoncer ba guerre ezoleka na est ake na mboka na bango azodénoncer devant mungula ataka vile na risque mpo na bandeko wana faire rigola ba démarche yango bandango kala lelo ta bandango tongo kala siko na moment pe bato wana bazwaka ba mission on ne oturo bazwaka ba président ngo ba ikana bango bakanga ba photo ba mona ba cérémonie ba dénoncer siko bongo ti bongo na faire onde sinani ako muninga na bino bosaka na kela sala ba comme ça peut-être aza lelo liziba bete zana lobaka non biso to ebi papa Hervé bino na bo tshone to tshane biso ne biso vision plus unité ngana za mo pandisa ngo to zwaka ka masaba sango ya ba fanatique e utanga na balabala yango to yaka na TV donc parler yango ne comme la artiste na biso bango tout ba faire cher de pour ba aigle ba wera sol ba jimem piana ba Koffi Olomide ba déplique tout là ba fabrigas bango tout donc voilà chouchou ozolo babongo que faire rigoler ça faire dessin musicalement parce que tout le monde déjà quelques musiciens mais sous oyo ba yembeli de est à peine na ba o ba yemba déjà pour na est tout le monde ba weranson ba faire char de poule bon ba te belé ba Koffi Olomide a rebandeli les sous ko yembela est na mona ki yango déjà eza déjà na ba plateforme tout et puis na mona sous on dit innocent pas yembeli est na mon épée message ya Weranson même na message ya papa Hervé oh na salle donc voilà parce que héros kende na terrain oyo keno musicien oyo na tapis rouge musicien oyo abanga rapona président Moronde Macron parce que bino ba gaulois Macron tu as dit que non biso tout le monde a dit que Macron est président de France c'est un peu est-ce que na ba voler bino ba golo bokina na on a ba te bokina na ko na ni bongo na pesa izana kena ko azara ami afali poupa non koko tsana ba kanistinga ba sens ninge ba to ba iba tenir faire rigueur par rapport à visite ya ING Arena ba bosani tege na mo pe to na guerre même kana Goma to na guerre ya bandaka la mais ya na mission so fali wana même Macron ba sepela ba mena na ba ya on a bi relation et ça la mabete to mona ngo normal OK c'est bon na moment pe ka to na guerre ngo to mo be fala kena cérémonie mo boye na ba daju na mona yelo mona ebite so ya kinini so ya gi wana zaki na so kinini mais to pe na guerre pe ba ya so ba ba patrimoine solo ba pe na pour la mission so pour sa division de mais pe ba lo ba non fali na moment pe pour tout monde ba clair ba pe juste fali na moment pour ko na ba tapu pour soutien na guerre pour ni ka ya faire comme ba ogu ya faire je préfère faire so be fali même na tapu où j'akenda na moment que ba avant mambo Goma et salama ce que fallait pas taper où j'en a passé un message à est ngana féliciter ngo pour la message na droit soit qu'est-ce que visibilité tout ce que est visible il faut pas passer message parce que ça ba leader d'opinion ça ba influencer ba tout ba na bango na moto na poster na bango to appelle na ba poster que ba ça héros ba ça ba chanson patriotique pour les autres de ba ça ba chanson patriotique na ko ba tous les messages ba reprendre ko ba ne ba nzeme faire ça n'était parce que ça na chef d'œuvre ana nzembo oyo Macron yebango les scènes nzembo est au Macron yebango za faire non peut sur preuve wana vidéo Macron yebango preuve na koyeba nzembo za koyemba ta preuve na ndé preuve
mais nzembo laisser nzembo est ebeta devant bango ça ya faire ebeta devant Macron wapi ebeta na francophonie na francophonie Macron azalaki te matalaka on a ba chaîne na bango leka est-ce que ayeba ke wana chaîne na bango leka ayeba ke wana za faire tozo ngana na question na ngamo on va louper ngai tango na ba sala bango devant mutaki représentant Macron zaki Barbara Bravi ayoka nzembo est azara présent ba français ba yoka yango mais bisanga misani na kena na France abeta chanson est tout misani na sika mo azobeta page sika mo visible to eza visibilité za makala beta ameka oser aloba mambo est ezalaka faire. OK, voilà, merci. Vous comprenez ezalaka yé. Merci Chouchou de Gaulois. Na toutes nos questions mon. Est-ce que relation il y a président Macron et France na artiste so congolais fali pour pas aigle et déranger bino ba Gaulois et déranger na nini papa so yo aussi lobby peut-être bon peut-être faire des bala na yo aussi lobby so yo misemo bala ta bali na to yo mutu mapasi les balles les allumes pas molé déranger raté papa so moi so se pelle pas moi mninga de yo pour pendant ma pas donc président Macron bala congolais ils ont ba déto ke na moi mais réponse na moi mutu yo nga lobi ke lipamboli ba nyongela ngote ah lipamboli ndé ya fali pour pana ba nyongela ngote donc to mona ngo normal ba tout normal normal par rapport à quoi trop vivre quoi ba nyonso te mundom ta ndinga vivre ndé ma makambo parce que ngana mona ngo na négatif to na positif et changer le côté non biso to yebi ke no baza ba ami normal ba onza masani simto kaboleza te ngaza na force wana ti na mona ka bien na pesa na rendra gloire à Dieu na rendra gloire à Dieu na pesa nzambe merci oyemi nzembo ya fali pour yebi eloko nzambe asangi suta kokabola te yala formi seti to yebi même ya malobelo ba même ben bango oyo nzambe batu Samuel ngo zongo batu Samuel pa yemba bo yani ngala mais wana yo mama na idea nzembo ya formi seti titre na bosani yango oyo nzambe asangisi mutakokabola te nzembo moko ya na formi boso yebi on te na ba hote ku na yo muto yembi yango na yebi on abi na bika na lo na imbita bi na lo donc eloko nzambe asangisi par rapport ya Macron na fali poupa par rapport ya yo ndenge zoloba question na boy na rebandeli question na ngesa boy bino ba Gaulois relation qui amitié ya président Macron ya France na artiste na biso congolais fali poupa aigle mona bandal mona maman Monique na papa Faustin relation wana epesa bino ambrema pourquoi papa wana biso eloko déranger biso muto yemba mieux que fait muto sa musique mieux que fait wana déranger biso so c'est ça moi or biso ba Gaulois to démera na musique to ta oza musique bon na koloba non so personnellement pour na zanga otu na ngai detinga tala oza musique na obanga mukolo sa musique mieux que le faire na bikete déranger nga déjà ça fallait déranger musicalement na musicalement vraiment c'est OK vraiment na ndenge ya parcours to moni ba tourner fali pour pas sali au moni peut pas rater non bon on a pas raté non moi je suis pas warrior ngana za juste na yeda ba abonné na ba téléspectateurs batala biso par rapport on prend ngana za warrior na za toza février lolé wana selon yo mais selon falité oui bi na selon nani au moins tu na question na émission na ngamoro au moins zo ni malibanda ya wala selon mais selon falité voilà zela c'est pesa ba meloma ne ba wario na ngana lo ba musicalement na za musique azela yo obi toi février mais na bi selon falité point azela c'est pesa ba wario na ina tourner Amérique wa ba ki ba continuer en janvier 2025 début 2025 ti lelo na janvier débité selon mais ça tourne en Europe ça bêti l'Europe bêti na Londres ba Bordeaux ba Marseille surtout au Monaco ti akena ba Afrique ba Côte d'Ivoire ba Ghana ba Togo ba Côte d'Ivoire malheureusement na carte du monde ba limusi Amérique eza sous témoin ya kitsa ke boneza te mais papa veut pas kata tourner américaine asala kama akati mais wana basali asala tant akati a promettre ki ta préciser ki te mais il y a des ministères ba préciser ba fanatique na bango yon tolo ba oh bah misem sous ça les appelle crime à l'humanité comment koko ça va fanatique bon bon peut-être ba fanatique ba sans foutu mais pourquoi misem bisibino parce que biso ba ngana no ba mbamba po ba lo ba pe abiso so za ki faire abongo ganga mo ki mo bima chance pe le roi zape asila na yango boki pe makamunete fali so ki faire qu'elle a promettre ba Gaulois que to kali tourner na to sala ngona janvier président moi to le ki janvier samedi mais pour to ngado fanatique ngado pe matin mais ayé boli musango sio
Faire mais il y a papa Hervé comme si comme habitude il va reporter ma date et ni na arena o fa beta ya moi o yotako le kande ezaki annulé yo arena ya annulé et comment qu'il et comment normalement par rapport ya ba voilà tout le monde a kippé festival ah le lobby mais beta na ba norme auto ça c'est la tout le monde a kippé yo comme il faut bon ça rapport ya festival ezaki et ba dépend na faire ba dépend na gouvernement parce que wana mama wana condamner gouvernement et puis tout le monde a na francophonie fallait papa revenir à ça la inauguration mais tout le monde qui aigle né au salle inauguration papa Hervé wa boki na clôture yemo koti kuna ba sangisa ba zo me fait go la beta ki jour yemo fallait ba sangisa na ba bier ba nani ba bravi ba ngoto me fait go la pesa ke journée spéciale na yaki yemo koti abeta na mutu te non abeta na pas du peuple moi j'ai pas de stade de Martin na stade de Martin abeta na mutu te pas du peuple nani on n'a pas du peuple aujourd'hui même pas na biso Moïse Mbi abeta ka lever les rideaux na nani Moïse Mbi bandaki liboso kasi ça bongo normalement ka bongo Moïse Mbi abeta mal le faire so beta même podium même jour so bendi liboso ki toi suki ça ina suki site ça va beta Moïse Mbi abeta lever les rideaux faire mais so pe faire go beta Moïse Mbi a un nouveau talent Obi, un nouveau talent. C'est un nouveau talent d'abord lever les rideaux. Mingi ba nouveau talent. Mingi mais il faut taper na non so pe ilo ya musu pesa la les contrats na pesa la. Na bia bino ba golo parce que fallait pour pas qui marrer loko. Adversaire na bino ba golo besoin net fallait pour pas boya rabia non ba faire ça adversaire net. Bino squad adversaire na bino ma et rana ina misera Congo. Ezala muto asala la bonne musique ezaba misenyo sa adversaire fait mais ezaba ba misenyo différemment ezaka différence ko zara ke na classe to koza biso classe moko mais to koza biso ba 90% mais ba virgule to kesa na ba virgule parce que faire go la kesa na ba ba virgule mais tout le monde a sa musique na sa adversaire il y a les padres mais est-ce que vous avez il qui m'a fait az adversaire ezaka le roi ke le roi da bani elle wa yani Martin Bakol Martin Bakol notre champion azoya luka bunda na yo ling so kimi to tenir rigueur que zo ki Martin Bakol to moi avec toi on a poilé pour pendant faire nan Martin Bakol faire musicalement mais est-ce que que le congolais toi que non le adversaire il y a faire Charles de Poule et comment héritier watanabe wa ba ignorant héritier que nata yo mo pour faire n'a fallu pour pas différence il fallait pour pas boire rango pour mon ara niveau faire ce que faire le loko mani tout on en fout la moi soso vie mananzungu wana na moi soso mamune moi soso na modèle de tiro ba mamune moi za souté. OK, vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus TV RDC officiel, vraiment et ça la bien. Merci na maître Serge Loukemba, Blaise Malanda, Showbez et puis na moni Nana Kalonji copine ya Claudine Bolenge, Wana Stafia, Maman Nabiso, Bella Dinganga la patronne depuis Londres, Bambote Nabino vraiment yangwana et puis Nathalie Lisusu, na moni maître Sodolo, vraiment Bawana na biso bazarana biso à chaque fois vraiment et ça là vraiment bien chouchou des Gaulois ba date ça vraiment belé en Europe par rapport il y a ba réalité au tozana ngona bandeko na biso ya est kuna na côté ya Bagoma kuna tu es bien non ouais sont le 15 février il faut habiter à Arena Grand Paris et puis l'idée la course et puis fois livré concert naie na France PK wana Kofi Olomide pepe susu na salle na hippodrome le Vincent on a quatre France PK parce que par rapport il y a la réalité tout ça dans mon est apparemment comme ba concert on est comme dans moi nous est-ce que ekobeta to beta te poani de déranger net nani to so betité et chanter net ni to so pe beti longwa net ni na moment ndé penez années faut tika ba misi tout ba mission surtout supposons kaya vena mson son ambassadeur de la paix azana droit ba tike abeta parce que na lo bango na mona ba concert on ba ndiko na beta je pense que na mutema wo azalaka ngo ki ambassadeur de la paix azalaka ngo mutema mona mo azalaka je pense que ako izanzela ko profiter ka pesa message
Toi, na moment où tu es en même na gouvernement. Pourquoi pas qu'on nous appelle même salle mort, louer salle mort, besoin de quelques musiciens, on a ma bête, ma chanson patriotique, pour un moment, et ça bien. Ma musicien profane, toi, même si tu es super beau, ça, boulouké, profane, boulouké, pays à chrétienne. Boulouké, bon, salle mort, bon, soutenir, bon, qui n'a pas bête, bon, lancer message. Et ça, moment que tu faut dire un message sur ma bête, va profiter, surtout en mission, n'est pas un souci à Est. Vous comprenez? N'importe qui. Vous comprenez? Bateau ba yana ba matala na tete ba misère patrimoine ba patriotique ba banchi ba chanson patriotique ba ferré ya ba Weranson comprendre ba ba on a si personne ba sali wana message les ça la bien. Et ça me empêcher parce que nous prenons cas sur na candidat ya guerre bon pêchera musique pourquoi na moment ba pasteur ba zo sala na moment to ba ministre ba kota na ba bigo na ba na ba bigo na bango na micho ba boîte zo sala église zo sala ba nini ba église zo sala ba boîte zo sala yo po zo sala musala ngapi na sala musala nga ba mais malgré ba pêchera ba musicien pour na malgré to sala mais to zo kabola mawana ba ndingo na bisa ba on peut ba beta ba conseil on ba kabola pe mawana ne bino bo sala ba docteur ba zo sala mais ouais quand so da tout monde a sala vidéo na déjà c'est ba sala ko ba nzembo na même toi qui mais ça mboka mais ba sala ba nzembo ba sala ba ndona ba ndingo na biso ba blessé de guerre ba sala yango bon on a besoin na musique so boluka o ba soutenir toi na guerre ba soutenir ni ba ko sala pe mnesi bo ranson na ebele akota pe conseil wana kem susu nom ndamba mbongo pe ekem pandi wana ko renforcer ba soutenir na biso et contribuer quand même et ça bisika mo il faut pas profiter pour le so ba pour ça game so ba sunga ba FRD so ba sunga ba mbongo uta il faut ba aluka beti conseil ba ndeko ba congolais communauté africaine ekoti et fouti bien et soutenir artiste azwa parti après ça la bande na biso wana beaucoup ko empêcher bango te yebisa tu va na mboka ni ministre abiki na boka da salaire na botina ba Soudan na guerre tu va na mboka to moni docteur to pasteur mo abi otia mabonza to otina na guerre na monto mona te mais to mona ka ba mission wana qui a obéta concerne to moni fallait mo beti concerne ma wato fait beti concerne hérité ou raji beni ba kati ba nini da bombongo ekena est mais ba to tika ne ba compter ba activité ba izande bango izande biso to kanga ba makambutu hein to kanga makambutu et que soki to na guerre ba epekisi ba to ba msusu ba sala makamsu non ba tu peux ba na trop ba sala misala bango o ele saka ba na bango parce que guerre on ko taper na ba famille na bango crise peut-être qui a sala te ba na ba oliane ba pe ba congolais de jouer ensemble vivre en musique ba dépasse ça mi kuna mon outil na gouvernement te or devant au coup tout mutaza numéro 1 devant ma moelle que gouvernement ko soutenir 100% mais so ba ndiko ba ça effort so obeta concernant ma ndimi à soutenir botika ba ça misana ba surtout ba ndiko so combattant nous adressons à vous ne va soucier la guerre bolobaka neti ozuni ndeti bokechu exemple mutayaka na ba deso de wana ba na ba ndiko mususu ba bokechu na ba ndiko mususu ba ba deso de wana so ibona pena souci ya mboka yango mais bobakisa bana nde bobakisa bana wana te babakisa bana nde kobota botati bobotani oh bobota ma sentiment te mamolo yengeti siko tango okena kobota wana bota ngona kanda akobota nde ya posa ya nzoto ba kuyi bozo sala ba posa nzoto bangamba bien so bo sala yango boza ese ba opekisa bino donc c'est la comprendre na ninga posa nzoto maweza te le quoi so po bango baninga balakisa ke ba nyonso to mo mela masanga biloko bololo to aka to fina ba elongi comme un secret de leur sentiment non yo malgré zo kabwani mara ndiko no est ozobota quand même ba no ba ke classe osapi makambo ke musana tika pe weka tika jibe tika fe tika fali tika hérité tika fabricage mais yo po beta osala ba sapi musana ba yo po sala ba sentiment non te na bien pe ki si te papa moto même au moins pe ba konti ba ke na pe ba fe ba ose ba mena ba secret ba lia ba jibe et ça mais malgré ça na est ça to ko sana ndete ke tozana et pe ki sabi so pe te do sa makambo mususu vous comprenez non c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça, donc c'est à comprendre les chouchous de Gaulois. Date sur les ans, Katia France, on est le 15 février à Weranson. Et bien, normal. Et puis, il y a Didier Lacoste. Les tiers, vous avez profité, vous avez profité qui mentait au bêta. Lacoste le bien, Didier. Kasigo, on va profiter dans monter même pas toi. Tous les pesteurs de France à Fali en 2026 et 2025. Déjà là, tous les langues va profiter ni on te bocha badet na stade de France au pesa message à est et ça la bien. Bokima de profiter que na beta te au beta. Ba mise be ba mona occasion ouais ba sali bien. Na te ka billet ba profiter ba kiminga et ça occasion de ba pesa ba concert pour na vana zo raison te raison exacte. Faire au bêta, Fali au bêta. Est-ce que de France au bêta, il faut bêta, il faut bêta. En bêta, en passant les messages à Est. À part date où est la France, tu as dit qu'il y a le 15 février, il y a Didier Lacoste, il y a Kofi Olomide. Est-ce que faire cher de place à la date? Ouais, date c'est ça ma calamité ça. Et ça déjà à la date. Ouais. Côte d'Ivoire, je crois peut-être toi qui la date tu bêta le 8 hours na terrain
na nzili brasserie boye na bosa kuma terrain yango faire beta wana na bokasi ya vena biso mo boye ya depuis honorable mo boye mais ils ont reporté par rapport à makambo toza nango ozo comprendre. Je crois que tout ça na festival monte au beta na Canada au Fego la lansaki j'ai oublié le nom en anglais boye festival ya munene o sans artistes internationaux nyonso ba sangana wana donc to beta yango donc et pekisa ba message donc ngalo bani ata to roza na sida to nile moko peut-être na mao mais to nile nyonso te parce que ça musana bango ba beta parce que na makambo ba message ba profiter te bo profiter te boko beta. Je crois que il y a biso na yebiki na bokasa fadesi na biso na bokasa ba kona biso makambo eza mukialo kwa nzoko zo ndinazo present nzoko baba ko banzi ba present nzoko eza fadesi to tisa ngo na la et puis ça misa pesa date na bango so il fallait so pesa date décembre abe dans so ba décembre septembre moi ezanan to na tamulai donc to zo ba raison de to profiter te ba robeta to profiter te. Ok, vraiment bakobeta tozo ke diana chiti émission na biso chouchou de Gaulois vraiment. Merci à mon vieux Pichu Lingo, père de la charité des prix Grenoble. Et puis merci encore à Carmeline Missam, maman sociale. Carmeline Missam, nous avons un balamoko fira MKS, Babi la main de Dieu, le beau Kwanzambe, quoi fira domicile, que ce soit en France, Suisse. Contacter le numéro on peut se contacter à Fira MKS vraiment. Merci encore à ma famille qui gomme partout dans le monde bambo tenabino vraiment wana. Je suis de Gaulois. Tomoni papa Hervé Ferchard de Plaza nominé na festival na Awaro ambassadeur Awar ambassadeur world Awar ambassadeur world Awar je crois Awar. OK, merci. Non on a maîtrisé comment bien parce que na mon la première édition première édition. Pourquoi tous les Ferchard na Frima oyo tout monde ba aigle ba salara wana ba grand star tout le monde a rappelé on a besoin Fabregas parce qu'il est trophée na tous les Ferchard wana mais Ferchard a toujours nominé na ba na ba nini ya ba CCC trophée za frimanté te na lobby par rapport ya ba niveau oui depuis quand na bi trophée za frimanté trophée ZB sauf fala za bozela faire wana te parce que faire aroya wana na procédure normale soki procédure qui est normal aroya wana un jour mais ba trophée so ba trophée so mission ju même azu ya trophée ya biso azu ya ni za trophée et ça te ka bozela sika parce que ça organisation bien de balaxa no ngo zali ko ezaka liko balaxa bisote ya parmi ba trophée to misa ngoto eza parmi ba mais est-ce que ça niveau moko na oyo award korana nous ali ko ba trophée bi ko mais Corée a sauté ezali ce que je vous informer de Corée zali fait quoi ça sur la tête na est-ce que Corée ne to ebela ba Corée yango trois nominations Corée est-ce que ne to ebela ngo yango sous le lot ezaka yango bino de ba yolo ke sabino ya lo ni ba bino lo mo ba désorienter bino donc il fait go la za nominé na ambassadeur world donc aza le seul artiste Afrique centrale ou aza figuré wana on comprend aza le seul artiste Afrique centrale aza figuré wana donc ça le au moins ça bien je crois que et banda vote et banda le 5 février oyo vote au banda donc il n'a dit que faire gola a on a bokasi ya bande kono sur Afrique centrale na minute aza on a volonté na te faut pas voter ndé kasi non papa ko to loba ko te mamba vote wana donc faire gola tout ça ezala bon to ndima faire gola ba voter parce que aza seul mission aza ba fanatique visible puis en plus ezala ka ba gola ba voter tous les missions tous les Congolais ont droit voter faire parce que aza les seul mission il y a Afrique centrale oui même ataba warrior pourquoi pas ah na côté vote ne bon to ça les logo to ça na isika moko na bike ngana les boîtes ba diversaire yo ba tuno ba faut ba défendre on ba défendre ce que ça écouter ngana zanga moko tangu liopa ke na obeta équipe liopa na biso beta tu veux ba na sunga muta vita ngamuta imana pour ni vekli ba bike za mambo imana te imana pe ba mambo vita te mambo RDC ce qu'on a minute même ata ba na Congo Brazza ba pe na droit voter fait que Afrique centrale parce que ça les CM ça figurer wana aza nominé na la première édition ya ambassadeur world wana fait rigole donc tout ça na comme ça on voter ça ndinga mabete so za kite faire za kite misemo za kite pe na droit biso ba ko voter donc je pense que tant ba mambo bana le 5 février binombo romona kaka et ça la bien quoi et que ça la vraiment bien tous les Gaulois tous les Congolais mais mingi ba Gaulois et puis ba Congolais tout pour voter artiste Rebiso faire Charles parce que ça le coup m'a béné les mboka na biso RDC donc voilà ça ndenge moko pe ndenge ba FARDC ba zo buna na est ndenge mo pe musicalement ndenge chouchou de Gaulois za koloba awa
que na ndenge musicalement faire chapa ke obunda pona bendele po azonga na trophée wana na RDC et ko ça moi on a guerre to connait pas parce que musicalement déjà fait la bengana déjà ba M23 de la musique congolaise c'est que physiquement autre que mon bengana bazali ko bazali bengana bato non so balinga bazaka contre faire ce sont des M23 musicalement c'est wa ba spectacle na ba warrior te na tangi mututé izaka o azebi azo sentir que bazaka contre faire ba M23 musicalement. Ok, merci. Voilà, Chouchou de Gola, tout le monde a souka émission na biso. Mot de la fait pour la émission le long na bike no ezala balaliso pe mbala souka te ya goyamba awa na vision plus tu vis RDC officiel et pas ya maman na biso Bella Dinganga. Mot de la fait no pona ba fanatique ya papa RVP pona ba Gola tout partout dans le monde et vous ouais, moi de la fin Zara donc bon moi mon émission les guides to coach min la musique to sanctionnement politique parce que to passer na batan de tia ba olinga ba mission de salle na donc moi de la fin Zara courage na ba FRDC o ba obunela biso ba mpinga mboka na biso courage na bango en plus pe donc ba ko na biso pe to senga nzambe ya pesa bango maele intelligence sagesse ba bandeni situation ekoleka po ki mai kota na mboka totalement et ça la bien la pesa pe mbote ba tout ba na biso partout dans le monde maman na ngombe de Paris, je te salue ma mère depuis Paris, na PC Bamote, na PC Bamote, na meilleure coupe de toute l'année. Les V100 Kunku, ya maman aimé Kunku. Les 7-10 carap, la raison mon appel manqué na yo. Na PC Bamote, Frida Aboul, moi si nzambe na Brazzaville, na PC Bamote na Angelos, maman na Gloyana na Ilange, na PC Bamote na le cœur de l'homme. Baza tellement bien na Chouchou de Gaulois, les amis de Chouchou de Gaulois, na PC Bino Bamote, sans oublier PDG Teddy Kadima, la puissance mondiale, PDG Teddy Kadima. Na peso ba mote mauvais, un piste un mauvais d'arrêt ba mote na yo Gauthier Lutete na peso ba mote Sylvie Monda Delix Jos la Gauloise depuis Luanda ba mote na yo oza tellement belé na chou de Gaulois oza tellement ébélé na peno ba mote Spata mon frère Spata artiste Spata depuis Russie na peso ba mote na yo Spata donc R9 Samuel Congo baza tellement beso na bana donc émission comme Moulaï. OK, vraiment merci encore na la patronne Bella Dinganga et puis merci na maître Serge Loukeba, toujours wana azalaka wana pour biso et puis merci na Blaise Malanda Showbiz Blaise Malanda Showbiz et puis merci na Kalonji copine ya Claudine Bolenge nazolo ba Claudine Bolenge nazomona mbala moko maître Zodolo donc toujours là pemeni ya Bella Dinganga pour na ba soutien pour to évoluer vraiment merci na bino et puis merci na ambassadeur Ange Mwamba balobi Kalaté dans quelques nuits dans quelques jours tous alani na kati ya kini awa ambassadeur Ange Mwamba balobi mwana poto ya tongo oyo papa oyo ba confirma tongo mwana poto série 7 donc azamu ta recette ba blague Ange Mwamba tous zolo maboko ko fonga mon vieux vraiment bienvenue na kati ya Congo et puis merci à mauvais Pichulingo père de la charité na Grenoble merci na assistance à Yann Bao, l'artiste Azana Bisso Awa Yann Bao, merci d'assistance Nayo. Merci na Montréal, petit sorcier, petit 3 fois, Aza 3 fois, Koeba Moussala et Salaka, Kito Koming. Vraiment, abonnez-vous massivement. Confiance au Topé Sarabino, la chaîne Abisso Vision Plus TV, RDC officiel. Et puis, au Tosen Arabino, Ezakar à côté de la vidéo, le débit, jusqu'à la fin. Pour commenter, pour liker, pour partager. Il y a un autre Arabino, ba million pour partager la vidéo, pour commenter, moi commentaire, moi critique et ça là vraiment bien. Ngana bino so qui est sumasi à zongité, to remona nambala sima ciao bye.